Allô, mes amis, mes chouchous, tala kaka ya bino la reine ombala patrona. Bandeko na ngai tozokende na monde moko boye o eza vraiment mawa mingi. Bino moko bolanda video oyo etake batu normal. Eske na pays nini oyo bozomona mwana muke boye kokanga ye bozo maltraiter mwana muke lokola un criminel lokola soki ndenge nini nzambe na bomoi ki raciste o na mboka ya Amerike o nzambe na bomoi oyo eza nini biso banwari tosala bino nini toboma nani ti boko sala mwana muke boye Seigneur Jésus mwana muke boye aza age moko na mwana na ngai pourquoi tokoki kozala na souffle de vie te toza pe na droit te ke na bana biso to vivre o mokili nini yango tozokende mwana muke bozo maltraiter lokola kutu ata kutu soki ayibi ata kutu soki asali nini boko ko maltraiter boye te boko ko maltraiter boye te tosala bino nini bino ba américain tosala bino nini ba noir basala bino nini ki raciste ti à niveau oyo vraiment tozomona pasi na bana na biso nzambe na bomo ebotika nanu ko botika ko maltraiter biso boye boti ko boma noir awa dans les mêmes positions les mêmes positions lisusu bomemi mwana muke boye pourquoi bokoki ko maltraiter biso boye tosala nini botika bamboka na biso tranquille botika bamboka na biso tranquille puisque bino nde bozotelemela bamboka na biso po bino lelo bo bana ko maltraiter biso na bamboka na bino eza vraiment mawa mingi toza vraiment fatigué na toutes des problèmes toza vraiment fatigué pourquoi toko vivre na monde moko boye ezaka na mawa ya ba noir te toko vivre na monde boye te natali video batindelinga na kokite nazwi émotion nzambe na lobiki ya Seigneur Jésus tozokende wapi Seigneur makila peuple noir esala bino nini biso ba noir tosala bino nini nzambe na bomwe boyo kata mawe ya mwana muke oye lisusu bomemili biso lisusu boboko tindele ba facture ebele ya basole susu boyo kotie kokanga ye elamba bochie na mutu nzambe na bomwe tosala nini vraiment bino ba noir tosala bino nini vraiment tosala bino nini eloko nini oyo esilaka te bokoyoka boza pe batu boza pe na bana ba age wana tango bo maltraiter mwana mutu na niveau wana est-ce que vraiment c'est pas juste ça eza vraiment juste ça biloko bosala eza vraiment juste nzambe na bomoi vraiment nzambe kita okatela biso makambo oyo nzambe kita ekomi kaka chaque mois il faut bon maltraiter mwana lobi na ochi kotala video un Camerounais na kati ya magasin na Allemagne ba maltraiter bazo bengane na magasin taki asali lokote na ibite soki biso ba noir tozwa conscience nini biso ba congolais à part nanu ba congolais tous les noirs ya monde entier makambo tozomona na ba Europe o na ba place nyoso tozozala tokozwa conscience nini po tokoka ko se mobiliser biso moko vraiment tokozwa conscience nini Zambe na bomo pourquoi toko kozala batu mo bosa conscience baba konzi na biso bazokoka kozwa mayele ya kobusa bamboka na biso te poto zala na kati ya bamboka na biso Jésus de Nazareth nzambe sunga biso puisque monde nde tozokende bakoboma biso na bamboka ba étranger o tozali toyebi ke toza bainosa bango nde balingi ke biso tozalaka na bamboka na bango puisque bango nde bazopie na kati ya bamboka na biso soki bino lelo botiki kotia misapi na bamboka na biso pe tochika bamboka na bino te mais na moment oyo bokomi kosala yango avec volonté ki raciste boye na live mwana muke ya boye vraiment ata kutu na ba droit ya bino ba police botanga ba classe yango bokoki kosala boye menace na mwana muke ya niveau oyo bokoki kosala biloko bosala te trop c'est trop les américains ce sont les premiers racistes dans le monde ba soda moko boye ba criminel trop c'est trop vraiment trop c'est trop toza déjà fatigué na ba problème toko bana sikoko boma na biso na bino ekozala guerre mondiale même on est ici en Europe même partout dans le monde toko bana ko boma na bino pour ekozala vraiment dégâts ça c'est trop ça je suis une mère pourquoi je vais supporter regarder les choses pareilles comme ça pourquoi je vais supporter regarder comme ça Seigneur Jésus on est où là ça c'est quoi ça cette sale comportement des racistes nous sommes tous les humains pourquoi on a fait une chose pareille comme ça avec les noirs pourquoi on veut faire comme ça mon Dieu pourquoi tu as fait une différence entre nous Seigneur Jésus pourquoi tu as fait une différence entre nous
Ça, c'est les choses pareilles, vraiment. Je suis vraiment désolée avec les trucs pareils comme ça. Je suis vraiment désolée. Ça, c'est trop maintenant. Il faut se mobiliser les peuples noirs. Il faut mobiliser. Il faut faire un bon choix. Ce n'est pas normal ça. C'est trop. Chaque mois, on fait maltraiter. On maltraiter en Europe. Chaque fois en Amérique, c'est trop là. C'est trop là. Ich bin richtig enttäuschend. Ich bin richtig enttäuscht. Das ist so viel. Was ist passiert mit den schwarzen Leuten? Mein Gott, was ist passiert? Warum mit diesen scheiße Rassisten überall? Warum? Was sind diese kleinen Kinder, das getan? Das ist eine Kinder, das ist nicht kriminelle Leute, das ist eine Kinder, du musst jetzt mal überlegen. Was ist das mit dieser scheiße Geschichte? Immer Probleme mit schwarzen Leuten Probleme. Warum? Das ist so viel jetzt, das ist so viel. Jetzt, das ist ein großer Krieg, kommen an schwarze und weiße Leute. Das ist nicht normal. Oh mein Gott, warum so? Warum? Warum immer die schwarzen Leute immer so machen? Warum? Hey, Jésus. Oh, Jésus. Hey, mein Gott. C'est pas facile, vraiment. Et ça, vraiment, pas si na mawa. Naza na émotion, vraiment, na okoka te. Nzambe na bomwe, nazo koka te. Émotion, mwana muke, bozolinga bobo maivoye. Bozolinga bobo mwana muke, boye tozo kende wapi bandeko na ngai ya batu mwindo. Tala de basoko maltraité biso. Totika nano babilo mobo ya barando ezanga tina. Totika nano babilo mobo ba chose pareille. Totika babilo mobo ezanga tina. Tozwa conscience nano ya kobundela biso nyonso personnalité na biso. Ki raciste o ezongi plisi bandeko nanga. Tozwa nano conscience. Tozwa nano conscience. Puisque eza normalité. Tozana batu moko boy oh mindel bazo considérer biso comme les cobayes. On l'a déjà dit à Macron. Bazwaka biso na valeur te bazwaka biso lokola ba makako bazwaka biso lokola ba nègre bazwaka biso lokola ba cochon. Mais tozana nous conscience ya kozwa stabilité na bamboka na biso. Tozwa nanu conscience ya kolingana nanu biso na biso tala ndenge bazo maltraité bakomi ko maltraité bana biso boye Nzambe bako bazo boma bandeko na biso ya mibali siko tozokende wapi pasi ya 9 mois kobota Nzambe na bomo nazaka sensible pour la makambo ya bana Jésus nazaka sensible mwana muke bako maltraité boye Nzambe tala la vie ya mwana na place azali Nzambe soki babomaki nakoki kotala video yango tina suka te Seigneur nakoki kotala video tina suka Nzambe pourquoi ba Américain bokozala mutema mabe boye pourquoi bokozala mutema mabe boye Nzambe na bomo bokozala mutema mabe boye te Seigneur Jésus bokozala mutema mabe boye te Nzambe kila sisi uchi wapi bozokendaka na bamboka na biso bozalaka na liberté partout na Afrique bokende kosala bafete bosomba bavila na bafike mutu oyo atukisaka bino aza te me biso banoire soki toye na bapoto na bamboka na bino bomaltraite biso tosala bino nini toza biso nyonso bahumain makila oyo ezobima epa na yo nde yango ekobima epa na ngai ezaka couleur efiance bino teke bino boza original. Das ist nur Farbe. Ich kann das auch deine Farbe kaufen. Du darfst nicht meine Schwarzfarbe kaufen. Das ist so viel. Das ist nicht normal. Die weißen Leute, du musst das mal denken. Das ist diese scheiße Charakter. Bis wann, Ende? Bis wann? Was? Die schwarzen Leute hat das getan? Was? Warum immer so jedes Jahr immer die schwarzen Leute tot, jedes Jahr, jetzt sind die kleinen Kinder, mag das so, das ist nicht normal, ich bin richtig enttäuscht, das ist nicht normal, das ist so viel, mein Gott, das ist so viel. Ich kann das nicht mehr, diese Emotionen, das ist gleich meine Kinder, das ist nicht normal, mein Gott, das ist nicht normal.
God référence. Je suis vraiment fatiguée. Je suis vraiment... Seigneur Jésus, la kokite. Zambe sunga ya moso sunga. Passe à kobota. Vraiment passe à kobota. Zambe. Bofiniki mwana elongi na miso, bofiniki elamba na miso, Nzambe bolingi boboma ye. Yo soda mwasi oza une mama. Ozo supporte kolalisa mwana na mabele po fina ye, bozo boma ye, mwana zoloba ita. Boboma ye kaka po mino bolinga kobota te bozo maltraite bana batu bo mitema mabe. Boyeba ke justice ya Nzambe nde ezali. Boyeba ke justice ya Nzambe ne moto ko juge bino na biso. Quelque soit bon maltraité biso. Bokoki kolonga biso ata mukolo moko te. Bokolonga biso ata mukolo moko te na ba en na bino bosana ngona mitema na bino. Quelque soit bozo ko s'organiser na bamboka na bino boyeba ke guerre mondiale na bamboka na bino kokota. Boyeba ke guerre mondiale kokota na kati ya bamboka na bino. Po boza mitema mabe. Bozo ko yiba na kati ya bamboka na biso bozala ko piller na kati ya bamboka na biso. Mais bino bozo ko maltraiter biso na kati ya bamboka na bino. That's so feel. That's so feel. Eza normalité? Po boyebi pasi ya kobota te yango na bozo maltraiter bana batu? Quel que soit, il y a un problème, il faut qu'on règle yango na ndenge normal, bo ko régler problème boyete. Bo ko régler yango boyete vraiment mwana muke bo ko sala e boyete. Bokoki kozwa mwana muke na ndenge normal mais bozwi bokoki kovengisa soki 1000 soda boya kokanga ye bobengele susu ba police boya lokola mutu abomi mutu te video eza clair asali eloko moko mabete. Eh mon Dieu, Nzambe sunga biso 2020 o eza année moko ya mabe po na biso ba noir. Eza année moko combien de ba noir déjà babomi? Combien de noirs déjà babomi Nzambe na bomoyi? Nzambe taila biso makambo oyo. Po biso na bango déjà guerre mondiale kokota entre ba noir na ba blanc. Po guerre kokota. Toko chia na bambeli. Po ceux qui bino bozo luka guerre kokota puisque biso ba noir pe toza ebele na tout le monde Europe toza déjà ebele. Toko chia na bambeli e kozala catastrophe puisque das eza normalité. Boko mikolo ekisa. Et comme ils sont au niveau bana biso bana ko maltraiter bango comme un criminel muto sa criminalité. Kaka bana na bino ndebo so bango ba spécial mais bana na biso bozo so bango lokwa ba cochon. Trop c'est trop là. On a toujours mal. On a toujours fatigué avec ça. Mon Dieu. Oh Jésus. 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 Nzambe na bomo sunga. Sunga bana biso sunga bana. Sunga mwana wana place azali. Sunga mwana wana koki kotala video yango te bande ko nanga na koki te. Na koki te bo comprendre nga naza vraiment na émotion. Naza vraiment na émotion. Jamais nasi na agir boete même na sala ka ba live na agir boete. Naza sous choc. Tango nazomona mwana ana azali kwa mwana nanga. Age mwana ana azali azali kwa mwana nanga. Ne nazomona ndenge bazo maltraiter mwana na ndenge bazo elamba bachie ba finike na kati. Bolalisi mwana mutu na mabele après bozo elamba bo finiki aza nyoka obi aza cochon obi aza mutu normal. Aza mutu normal aza un ennemi. Mais pourquoi beaucoup s'agit na niveau na te? Pourquoi s'agit na niveau na te aza mwana muke? Is that normal te? Ah. Pourquoi tu causes la mutama beboy? Pourquoi tu causes la mutama beboy vraiment? Boza bato andenge ni boza bato monde nini? Monde on Nzambe asala mokili na yeba uko tia mitema mabe na verbino. Pour quelque soit bino boza mais boza mindele biso toza bato ya poso mwindu. Boko za na mitema mabe envers batu bo po ani. Biso to saka mitema malamu envers bino mais bino bola saka ba fache cacher mabe envers biso. Eza vraiment mawa mingi.
bazobo lisusu ba mikonzi na biso o bazolinga ko bangisa bamboka na biso te po bato bakoka kofana bamboka na bango mais tozo ya ko souffrir na bana na biso bakomi ko maltraiter na bana na biso trop c'est trop là. Ma président moko sans conscience bozo ko exploiter ba minéraux na biso par-ci par-là po bozo ka ba intérêt na bino personnel parce que lelo biso to komaka na ba niveau oyo ya chaque année ba bomaka batu. Chaque année ba bomaka siko lelo komi siko ba komi kolanda siko bana na biso so ba monika mwana na zane loko moko boy quelque chose na kati ya ville pour ba bandoki ba lingi ba boma trop c'est trop là. Vraiment c'est pitié. Eh Zambe sunga. Yo peke avrese pamba Zambe. Mutema. Mwana pesanga mai. Pesanga mai na mela. Zambe nazoka nsoto bien te. Na uti musala na zaka likolo mbeto. Mais oya ko se tomber na ba video moko boy oyo ko moraliser nga moral nga mabi makasi. Hein? Ok. Zambe la bombe pardon. Zambe. Ok. Utara ngoli susu te. Ok. Ok no fanda bana. Kutara ngoli susu te. Nalingi ba plora te panga. Pizza. Afasingo longola ngona telefona yo elongola na muti. Elongola. Jésus de Nazareth.